posa komona ye bana posa na ye lelo tomona ye na mito bango nde toluka na moko makasi ndenge omona ngai boye lelo na ndimi tilombo aza président mpo na omona Frank Diongo libanda Kabila kangi Frank Diongo prisonnier privé na ye abaluka na wese na Frank Diongo azonga bona wese na Frank Diongo azokatela mutu seka yaza na indane Sko esengo ezani ni lelo esengo ezali ya lelo makasi komona Frank Diongo libanda mpe na ndimi Félix Tshisekedi Tshilombo aza président numéro 1 mokonzi ya Kabila Kabila sakani na biso Cour suprême nyonso Monsieur Kabila tala TV lelo malamu ozomona Frank Diongo libanda opimeli mutu azwi carte électeur te ozokonda Kisasa omonaki Kisasa yango eza ya yo lelo oyo tapi rouge ozotiki yango akwei sikoyo na pula Diongo okwei sikoyo na pula ya Frank Diongo yeba dossier na biso ekende ntina CPI tokotika yo nye te Kabila okosamba na Frank Diongo ntina CPI mpe kuna Pemba vice président oyebi yango esiko ozomona mpe akanda ya population toza na yo kaka ti lelo tokotika yo te olobi nini mpona sorti ya Frank Diongo papa journaliste naza na esengo mingi na mokolo na lelo komona te Diongo aza kobima lelo moko bakangaki poni eloko ekolo te nazaka na susi moko bakangaki mwana mobali oyo nalalaka te naliaka te nga nazali luba me mpona Diongo nasepaki makasi na mokolo ya lokola bimi yo Kabila attention bokonzi oyo ya Tshisekedi nga moko namonaki na pongi balakisi nalataki médaille balakisi nga bokonzi ya mwana oyo Tshisekedi balatisi médaille na ngai nga natambusi médaille wana eza ya bana basalaka nai nango ntango natali balakisi ngai balobi mokauza bokonzi eyo me nazoloba papa s'il vous plaît mwana na ngai njinkwamblene tato anyimema tato abisamba tato wanyimema wana nywabana Tshilombo Tshisekedi njinkwamblene elo tato wanyimema Merci beaucoup, maman. Kabila mnasaya na event wa bodele ishi. nga pena nde nayebo natiki pena musala na ngai mpona ya kosakana te mpona ya kosedistraire te natiki musala na ngai totali miso na ngai eza ya pongi nasali na mokonzi butu
mais ntango nayebi pourquoi mutu oyo biso toye po tomona ndenge azobima les vrais soldats du peuple donc oyo mpena le Tshisekedi pene ya makila héros vivant donc toza na gouvernement donc toza na président moko aye donc oyo aza na souci ya bana mboka oyo bakosufri na baboloko te donc aza président moko aye donc na pardon c'est une arme qui libère même yesu ye mo alobi il faut kopardonnaka donc na part na ye neloko oyo asali lelo oyo fangi ntongo aza libanda papa bana atika bana na ye bambula ebele na kati ya baboloko oyo lelo azobima nzambe akokanisela faci pouvoir na ye umela azwa ebele pena place azali yango tosangani awa toye tozwa de tozonga ne parler donc biso nde baoyo nde toza awa boye nde toza pena do peuple pena ya solo vraiment yango.
quoi bimisa Franck Diongo. L'apprécier, merci mille. Les gars qui prennent des passes à libérer Franck Diongo. Je suis à Tigali, à ça appelle au cours. Ok, merci. Bonjour maître. Bonjour mon frère. Ah, mais tu es barana lingala. Dikambote tokei. Tokei kamale. Sibana yo ezande ngene ni komona Franck Diongo ni banda lelo. Non, eza bien. Wabite ba lobarako, il y a toujours une nuit, hein, mais pas de fin, journée royaraga. Hein? Tongo irotana. Donc le tongo etandi pour na biso, hein? To sepeli nenga za libanda et puis ça quand même abimi comme il y a est-ce que Nzamba il y a tant et na circonstance. A koi na temps esengeli na circonstance esengeli. Hein? To comme ça boso Nzambe, siko to ko se recueillir et pas ya papa Tshisekedi, pas tango ya kufaki ya zagi na boloko. Donc on a commis libre, il y en a qui ont rendre hommage et puis après tout à Magambo, il y a beaucoup de gens. C'est ce qu'on a vendu quoi il est presse. C'est pas pour Félix Tshisekedi. C'est pas pour poser de godou au le Lobasa. Est-ce que ça sera vraiment non. En fait, le problème est ali à rôle de l'époque au sala. Ne dit pas qu'on sala té, mais ekolongola makila au bazan en côté. Franck Diongo a qualité na makila na idéologie, hein? Ndenge moko na ya papa Etienne Tshisekedi. Biso toza ba lumumbiste, hein? Toza ba lumumbiste, donc toza na kati ya ADN ya opposition na biso. Hein? Donc tokoki koboya Félix te, tokoki koboya mutu mosusu te. Ne dis pas ata tokei na pa na ete, et ça nango pe loko te. Sikoyo tobimi boloko tozokende wapi? Otokende pa nani? Omoni wana ba polémique ya mike mike, hein? Politique ezali politique. Idéologie na biso eza ndenge moko. Président Franck Diongo azwa boye pona l'accès que toza na esengo na ine babimaki UDPS toyebi ke liste nyonso tolitaki ye pa azalaki na kati wana azali combattant na biso azali père na biso yango na kebwe pona yamba ye na kotika te emeloko na ye pona yamba ye eza teke na bosani oyo eloko oyo tozosala non tosengi na président Félix sena wana ekosiege te kimbuta na chamba vote yo te obinaki moyibi oyesu lelo sénateur papa mboka mo ekomi ya famille kimbuta ya famille kabila ya
na famille nani kengo biso tobi intake biso ba congolais intake biso ba combattant UDPS naza président Fox Pogia UDPS na souffrir na UDPS na s'imposa l'hypocrite na kati ya ngaba Répéter en gros en français. Pourquoi est-ce que les gens moyens en français donc avant une semaine on a posé la communication pour la question politique. Les journalistes de Bouya posent la question et réponse pour la faire message à la nation avant cette journée. Après ça, la consultation n'a pas. Merci beaucoup. Merci.
Merci.